moi je pense que les Congolais faillent la vérité, ça polémique, qui la vérité. Papa Nabiso Roger, merci pour l'intervention. Papa Goyaf Kuneboto. Naroloba boy, Papa Nabiso Zambwana, l'impresario. Oui, biso to ali bateau tanga Bible tobi, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je pense que la fin, il y a histoire, il y a carrière à Mobutu, parce qu'il y a un angwanda. Tout le bateau qui est tout pe sangwanda, ceux qui ba médaille, tout comme c'est un niveau, mon azade un niveau wana, muta okima azade. Azade na kata histoire wana. Pe papa na biso mbala lobi nini yo, ceux qui a comment qui livre, si ça qui t'aide, c'est pas que si c'est les livres, mais tout le monde confond les choses, hein. Kaka bino moko te ngwanda danger, kaka bino moko ngwanda kominde monanga, ngwanda nde monanga. Na bozongi siete. Pierre wanga na Yesu te. Ndebe bino boko wanga na ye, un jour bo wanga na ye. Comment ken déjà comment koma kilo ba débango. Alors, ce ka koma livre abandela suko koma livre mususu a dévoiler ndé pourquoi ba kotsaka ba étranger na mboka wana kala. Wana ndé tokondima. Loko ka bandeko koma livre liboso akoma mibale ba mbongo ya litoko somba. Na zongi siko na thème na biso papa. Omoni ngana lo banana boy. Na tuna ki question nanga, je pense que réponse nango et pesami réponse to andi ko nager likolo ya likambwana. Pa nanga po me simple li constitution to tanga wana. Est constitution wana ezali penza na nzela constitution wana pena basali la kayango penza ndenge pena momba komi constitution na basali la kayango ou bien basali la constitution basali ka ba makomi moko ba tie yango wana à la portée à mutu nyonso o revu kokota atangi mais na se nango ezandingi wana te. C'est ça le problème parce que so basali la constitution wana eza eloko mususu mais so basali la constitution wana te et comme mususu eloko mususu on comprend papa ndé na oloba donc quelque part eloko na oloba ezali constitution wana soki ezali penza na nzela o penda bango basala yango ba yebi te faut ba respecter makambo ezali na kati wana. Je pense qu'il fallait nyonso salama na ndenge ya bolamu ndenge balobi yango. Mais soki constitution est commis yango et commis ka eloko mongo kaka ba Congo ya na constitution ba sala mais za nango pena na nzela te bazo respecter yango te. À quoi bon? Eloko la chrétien lobi gena otanga Bible, mazo tambwa na débauche. Donc oza chrétien te parce que respecter makambo Bible comité. Donc ndemo pena Congo ne za wana. Ezaka biloko mongo ba sali yango étiquette mais eza penza ba respectaka yango te. Alors ngana moni destruction ya makambo nyonso to vivre lelo ya ba mombutiste mbakre yango ya polémique te vérité na nga yango wana parce que oyebi papa Zambwana soki ba koko na yo ba lupaki ko éduquer génération ya kina se na bango na obayina soki ya les 4e génération ou bien 5e génération o ko réclamer ni awa ndeko na biso nabu Goyaf atangi constitution soki article 7 alobini asengi ba juriste baya côté musu obini ni ba juriste ba koyate po ba yebi na novembre événement mo ezo ya sadike po na na confiance à congolais te parce que so ba yeba ki bazali na po na mboka po na Congo il fallait ba ya ba loba mama misa lobelo moko ngwanda telema liboso batu aloba basala ilo te ngwanda telema te si le nom ngwanda telema liboso batu te ngwanda bata maka telema na liboso batu te asala be mission moko za close. Après bazu ba bimisi yango yo de mona ngwanda sala discours na stade kubé mona ngwanda ya poni sali moko munene na sanksi ba congolais tout apa mukola senga pardon et si ni na senga pardon bolimbisa ya kenda na apesa bino suite à pardon te ayaka na Londres yana aiko senga pardon à part pardon na sala invitation munyo sote aya donc pas nanga je pense que mboka ni na ko comprendre ngo papa nanga Zambwana to na problème sérieux yango mona ki tant ba radio fungwa maka ndeko na biso ba combattant ba résistant na ba auto ba ki opposant ndeko mona nti ezali facile ya ko récupérer mboka mais tant ba ko kota na kata politique ba ko comprendre que morceau comme dire donc il faut bana na ko buka pe ko réparer eloko e buka na ka liboso eloko la ndako na e buka ni papa olibika non maçon yaka bandaka ko zo ba brique matisse la nga place ezali. Mais au éviter ce qui fondation na ezwa ki coup bien qui bouger bien ezaki bien té. Alors avant ya ko reconstruire Congo, il faut ko banda na fondation ko timola ya ko sala fondation moko ezali nanu o ya solide. O ko za na mbula be tempête ko ya té ndo bandi ko matisa sous mur. Donc Congo na problème c'est ya ko banda ngona na sena yango, pe na sena yango ya limitu ya batu. Tant qu'il y a la corruption,
et il n'a pas tout ça pour la libumuna bango conscience est en place c'était papa jamais Congo wana ekotika la cause la changer il faut Congo la a changer façon na ya kozwa makambo na mutu na ye ende Congo na ko ke liboso donc ten na biso lelo pona nga pona ko bimela na lobi ke to na problème trop sérieux na makambo fungoli lelo na comme komona ke to uti musika place pe to kende za su musika so to changer te to za na ba risque belé et boto na zong simaloba. Merci ndeko Odo moi correction muke article wana ndeko Goyava lobelaki a insisté qui a clarifié très kitoko eza article 7 eza article 107 parce que article 7 eza koloba pas de partie unique na nesiaka ki impair donc to linsu ko mona biloko ngote eza na article 7 mais article 107 wana ndeza koloba ete okoki kokanga un parlementaire te un sénateur te un anité nde eza bongo na banza toko sarande ko Lumumba awa Lumumba ero po yepenanto yokete après ndeko Odon na kopesa na ndeko Mbala mais po ndeko Lumumba apotika kasikoyo na banza ye akozwa mwa maloba pe ya mwa mingi akoyiko zana aye la biso na poko lelo ndeko Lumumba ero à vous l'antenne merci pour le message ko tinda kabiso. Merci mingi ba papa ba mama bandeko baninga baleki bakoko pe batu nyonso baza kolanda ngai na bengami na kombo ya Richard Lumumba donc tozali biso nyonso na kati ya diaspora wa tozali ko bunda pona mboka na zwi message na retard donc yango moni na koti mbango pona koluka to solola na bandeko na yoki ndeko Odon na suka ndenga za koloba aza na raison po pambate na moni problème ya biso ya mboka na biso eza biso moko ba congolais nde tozoluka to s'éterniser na situation wana po soki vraiment toza na souci ya mboka na biso nde babuzo bao eza koleka na kati na biso awa na diaspora nde ezoleka te lelo yo papa biso toza kotambola mokili mobimba kokende ko conscientiser koluka ba moyen koluka pour ba solution pour to sangana to meka koeba qu'est-ce qu'on peut faire pour na mboka mais na kati wana ka koza komona bandeko ya biso moko yo za Kabila te oza Olive mwasi na ete oza Kengo te oza Boshabi te mais biso na biso na kati ya diaspora to komi déjà ko bomana ko liana ko fingana ko tongana okomona par exemple moninga bimisi projet na mboka moko X que voilà projet boye okomona bato ndire ba PC ondire banzoi basui bango bakobima na mboka moko boye babandi ko finga yo babandi ko critiquer musala na yo na ebite to lingi biso nyonso to sauver Congo biso nyonso toza ko finga Kabila oui parce que yende mokonzi ya mboka ça fait 10 ans ce type là il nous a foutu encore dans la merde que Mobutu atika biso c'est normal donc sikoyo poto yebi ke biso nyonso tozoluka eloko moko Kabila dégage mais pourquoi bokabwani ya modelo yo na kati na biso ngai nazo s'arrêter na wana parce que même armée yango boza makasi ndenge nini soki cohésion union ezate boko beta moto na mire même ata na armée ya moke ozomona mais biso moko na kati ya diaspora ba papa ba mama na ebite na loba ndenge nini na France division na Angleterre division na Belgique division na Hollande division motonio soit lingi moko azala Superman tozanda déjà na moyen te Kabila c'est un milliardaire bato bazala na sima na ye wana mindelo balinga zala wana po pia kamboka c'est des milliardaires biso na bino yeyo tozalia wa tozana eloko te kaka monoko na makolo na biso toza kokende ko manifester kolobaka na batongo poko na ba Facebook ba Twitter ba YouTube est-ce que modèle wana nde tokolongola Kabila ngana kosenga penza to mekana no kuiku na ebite so na koki koloba yango na monoko nini franchement na ndenge na zoloba na zana mai na miso eza ko sala mais pourquoi hein
Lobby, to lancer message ya congrès. To lobby congrès wana eza ya parti politique te, eza ya mouvement te, eza ya association te. To lancer congrès pour na biso nyonso ba congolais to ya to kutana. Moto na association na ye, na parti politique na ye, na muziki na ye, mais to ye to kutani to luki koyeba nini tokoki kosala po na mboka ba manifestation à 8000 km papa ba kuluto ya biso ba sala yango na temps ya Mobutu alongwaka te, Kabila ndaki kolongola Mobutu na bakadogo. Lelo tokomi ko récupérer le mêmes erreurs, tozo sala manifestation to gangi na Paris to kanisi Kabila kolongwa, toke na Belgique to kanisi Kabila kolongwa na ba manifestation à 8000 km te. Revendiquer, oui, mais faire du bruit, non. Tokomi ko finga na biso, ko panza na biso, mais qu'est-ce qui se passe? Pona ko sukisa na mukuse na monopoliser parole te, na lingaki na beta sete wana po eza mawa. Eza vraiment mawa. Na kati na biso ya diaspora. Soki to kanisi penza ko changer ba comportement na biso te, papa. Tovana na poto awa tokonuna na poto awa étant ba combattant ou résistant tokonuna na poto tokanga dati ya lelo matondo mingi. Merci mingi ndeko Lumumba. Na banza tozokene na ndeko Mbala mtu azalaki en ligne po akwa kotia ya commentaire nete ndeko Mbala sokoza après kuna pozo antenne. Matondo na sepeli mingi na kopesa nga lisu maloba. En tout cas, to sololi, to monisi bwanya na biso to zanango, mais loko kaka o ngana koloba, to yeba ko bongisa berer oyo bakulutu basalaka po constitution ezalaki, to monaki makambo elekaki, nazo répéter lisusu, to tika kotanga bakombo wana na ndenge ya mabe, mais to zela, so makambo esi to tangi na ndenge ya malamu. Ce qui tozo koma déchiqueté eza kaka pona kotanga na bakomwa mabe o pe ko sepelate batu bingai ngape na kotuba ngape tokei wapi kibomoto na biso kaka biso na kati ya mboka ti bazo manipuler constitution o eza na intérêt na bango o ba kosaela ngo na intérêt na bango mais biso ngana yo tozo koloba na for nothing tozo sepela makamu suso to yebite ozo beta maboko sepela simo yebite eza loko eloko kofia lobaki pesa lobi na puku keba bile ozolia na sima mutambu lokola puku pesa za muke puku abia yokunelo pamba ngai boye ake suka lango puku asuka na mutambo pesa leka ki a continuer vi na e du totika ba division ya pamba to reconnaître ata malamu ya muke abi soki mutaliboma asimbi eloko oyo fongola oyo ko fongola mokili et puis azoleka na pont oyo eza ya singa batagiste bakobetele maboko bako encourager ye pona nini po kaka kati sa fungola ngo na ngambo soki ekomi na ngambo nde bakomisi yesu mutaliboma bazwi yango mais comment mutaliboma o babengi soi-disant mutaliboma azokatisa na fongola bino boza ko décourager ye po azinda na mai na fongola ngo ndenge papa na biso bolikango abwa kaka ye na kalamu so ikote ni na evite to sosola to sangana poto sala eloko moko to zonge pa ito bandaki bongo to banda okende to koma bien tala lelo batutu bakomi ko bebisa basango ba complota po na mboka lelo passer abotoli minduki na mboka oboya moyena $100 minduki ezonga to tikali bredui na evite nini otoko sala po na lobby to yoka soni to yeba ko condamner place à ko condamner mais to condamner na miso ba tout po to condamner pe ka azande ko na biso to yeba ko zongisa na sima o ya na courage azui les devant asali eza motu moko te a kosikola Congo biso nyonso dans l'ensemble ce qui to kei to ko sala ko ba somalien ba koma okanga ba masuwa kuna na kai to yoka ba kakebeta kuna te bazana kimia to sangana puke to sa eloko moko na kainte ozala malamu to tika ba makamu na biso ya pamba to ko sala tozo na sima ba PC na sima ba computer lo ni to sala o mo lete to décourager bato le to sensibiliser bato to komi ko décourager bato 8000 km qui vous a dit 8000 km
pourquoi ceux qui ont 8000 km, pourquoi une opération Minduki $100 ya Pastengo et Salamaki?